Bonjour na balandi nyonso, bonsoir esika bokutani na émission na biso lelo toye lisusu sikoyo lelo toye kopesa mams na biso donc félicitations ya makasi na Sila Bissalo artiste comédienne donc topesi yo félicitations makasi mosala na onde ezoloba na compte na yo lelo toye kolobela ndako o Sila zotonga ya 3 niveaux donc ndako Sila zotonga ya 3 niveaux donc ba comédien nyonso nde boza bongo tango bozozwaka ba mbongo boyebaka esika nini na koinvestir mbongo na nga botiaka mbongo na bamasanga te na bilamba te parce que ainsi vaut la vie nyonso tozosala lobby faut reporter yango donc topesi ba félicitations na Sila Bissalo mpona travail ya kitoko ozosala tozomona mbongo na yo esika ezoproduire ndako na yo ozotonga ya 3 niveaux donc félicitations na bafilme na yo mpona mosala na donc félicitations na yo mams na biso mpona mosala ozosalela biso kitoko pe biso bafan na yo toza kaka te tosepela po ozomemela biso batéâtre bien toza pe lisusu na posa mams na biso abala abota donc vie na yo personnel ezala pe kitoko po continue kosepelisa biso toye kopesa susu ba joyeux anniversaire na Grâce Luzolo donc soit brutalement béni biso toza bapanzisango toza ana kaka te mpona oloba mabe na bino mais toza ana mpona koencourager bino longue vie à toi Grâce Luzolo topesi lisusu merci na délégation nyonso ya président Elombe donc un grand merci na ndenge bo représenter bolakisi réellement que bozana bolingo ya ser na bino oya kufaki Mélodie ezalaka bongo nde ezalaka donc mama Via Marie-Jeanne Flore Bango donc président Elombe na bamisusu wana bazalaki wana merci beaucoup na assistance na bino kuna na Pointe Noire toyebi ke avec Dieu tout est possible nyonso koleka na calme nyonso toyesusu ndambu tokota kaka ndambu na sujet ya Riacho na moma oyo biso nde toza boye tokoyokela Riacho mawa te po YouTube eza leta te YouTube eza pe église te oyaka to eza na ba avocat awa to na ba juge na ba policier awa bayaka kokatela biso makambo non pona nini yo kozala te lokwa ba star na biso ba Sila Bissalo ba peshanga o bazwaka vio ozwa vi na yo ya yo na mobali na o etalele biso na réseaux sociaux okanisaki réseaux sociaux ezani okanisaki yango eza église to eza tribunal de famille non yo moko ozwaki makambo ya mobali na yo makambo ya vi na yo oye koetale yango awa na TV awa na kati ya YouTube siko lelo tosuki wapi lelo libala no ebebi oluka bandoki ndoki eza yo moko Riacho po yo koetalele biso libala na yo awa na YouTube po biso tosala nini donc bino boza ba star na biso tolinga biso tozala na posa te ke boya bo bando etale ba vie na bino personnel toza na posa boya kolakisa biso misala toza na posa makambo ba vie na bino personnel te ya kolakisa biso misala nde ezala ba journaliste ezala banani soki tokotisi mature awa na YouTube eza biso pe toza na biso toye kosala mosala na biso po gumese Google afuta biso bino pe boya kolakisa biso misala na bino boya kolakisa biso te ke mobali na nga asalaki lelo libala no ebebi epanzani biso tobete kaka bravo à Riacho toye susu na sujet ya Moïse Mbiya nga naza pour Moïse Mbiya bazonga na basala réconciliation na Maki Kalambaya moi je suis pour parce que baza bandeko baza ba frère dans le Seigneur donc bango nde mutu baza ba exemple na biso bango baza ba exemple na biso donc il faut bango bazalaka bien po eza normalité nga nayebi ke pasteur wana azalaka ennemi na wana mais nazoya na église tozozala le soki yo pasteur faut zala exemplaire ye moko Jésus azalaki na motema mawa malgré makambo nyonso Juda asalaki Yesu nzambe alimbisaki kaka muyibi kutu na croix boma bato ayiba mais nzambe alimbisaki bakendaki alors biso bato tosepeli makasi Moïse Mbiya nde bato bazoloba ke osalaki yango ozalaki na sincérité te nini te biso eloko oyo tomoni oyo ekoloba yango wana biso tondimi topesi yo kaka ba félicitations tozozela mariage na yo po oloba na biso nakobala te ata botondisi sale nyonso mature nga nakobala te biso toye wana topesi yo ba félicitations tozozela libala na bino ezala bien
naka ya Ferregola naka ya chanteur na biso Ferregola biso toza wana tozotala makambo yango ndenge ezoleka soki ba information ya sûr eye tokoya tokoloba mais soki toza na ba information ya sûreté po déjà toyebi ke dossier ezaki kaka ya Ozias bato bazobakisa ke Fer aviolaki mwana ne asalaki bon non c'est pas ça amonaki mwana na kati ya ba bêtise yango abetaki ye dossier eza kaka yango wana donc balandi nyonso ya Adassa Temo TV nazosenga bino bosabone massivement po bozwaka biloko ya bien actualité na bino chaque fois et kosala bien bosabone chaîne Ekola donc esala biso bien makasi tolinga bino makasi to bandoya toujours na babiloko ya bien awa pona osepelisa bino donc botikala na kimia ya Nzambe.